Merci na confiance fidélité bozé belé tolo bane bandi elengi ya Congo abo solo na bosembo to banga boloko te to banga pe prison te to banga bino pété ato a politicien o ibi monga l'état to tanga yo ato infiltré qui armée congolais to tanga yo. Ce pays nous appartient. Lumumba est mort pour ce pays. Relika Neye Salimo Esengo. Rossi Mukendi est mort pour ce pays. Qui a tué Rossi? Chebe est mort dans ce pays. Thérèse Kapangal au Sénégal. Regarde l'agression. Banda Katoloba, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais au moins, Martin Faye, lui, on a une marche à Pamba Pamba. Fallait soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Chilombo, on a faire destin Nabiso. C'est les souhaits, c'est les soucis. Regarde ce qui fait se passer au niveau de Goma. Ataba Molisho, ça fait 18 ans à pouvoir. Que le bilan? N'a pas même infiltration en Boko. On nous dit, il va infiltrer l'administration écolo démocratique. De 5 quelqu'un contre l'écolo démocratique, ça a mis ça la conseil les belés. Ce pays nous appartient, Claude Molisho. Et nous vivons. Bande Kobo Tala Bisso, Bosembo, Bisso Banga Bisso Batute, Mamba Congo trouva la vérité. De Congo Mambote. Mbote mingi ndeko nangai Rodrigo, également mbote na ba débatteur ya Tongo Lilo, toye pona Bosembo. Congo yali moko, Congo yali maman na biso, Congo yali bénédiction na biso. To sengeli liboso après le sambo, to bate là où ils ali bénédiction pambate, to senganza mbeto to botama ba Congomani, ou ben la volonté na enda katela biso eteni na biso ya mabele, to ko bunda nango te na suka ya makila na biso to bate likolo. Merci beaucoup Molisho Mbote. Mbote ndeko Rodrigue Mbote na ba ndeko na biso nyonso waza kolanda biso bisika binso na ba baza na plateau awa. Juste pour vous dire que Maman Olive azali na union de prière sengi bas congolais bas sambe la pona situation zone kana est pour centimètre ta moko te mboka na biso ko kende pina e pa ba Rwandais ni na ba Ougandais ni na ba Burundais surtout pour la population ya ba est o va se prendre en charge monique. Il faut féliciter la population. Molisho na pesio. Soki bangote mbongo shekenda. Molisho. Alors Maman Olive abi azali kosambela toza kosambela pote mboka na biso Maman Olive Lembe Kabila Chaka azali s'il te plaît Molisho Chaka Kongo na mabondeli ya solo tiko na mabondeli. Oui mbote mingi mwana mboka Rodriguez mbote pe na ba ko débatteur baso to ngira ba monzela plateau na peso longonya mokako sona son excellence Élisée beaucoup mwana ndenge ako continuer toujours ko sala message ya soutien na ba FARDC butu lokola moi ko na otasaje partout abiso da parti l'unité parti a pe ya kimia elinga toujours kaka partout Congo ba peuple ba imboka ba ko ingele fo baza toujours na kimia ndeko Rodrigue ngalo beloko moko na situation de kana conseil d'état s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît Fatima Langa malembe na pesio ka mbote raconte-moi faut dire zo sala obete blanc même conseil d'état oui conseil d'état doit acte pour na palu ya go défendre le vrai les sel les accords moko mais on attend le ministre doit acte et puis Mathias c'est comme on va Fiji à palu et puis on peut interpeller bino bata union sacré wana le seul palu reconnu c'est mayo bote so bongo ça bon peut ça bon en mobilisation donnez ça là-bas au lieu de donner ça à Makiashi à Mazenge consort et moi tout ma mbote Mbote ndeko Rodrigue Nyembo mbote na bae banso baza kolanda biso mais na bandi ya mbote tokota na mojindo ya makambo na biso yo et bongaki to banda kosenga losambo po bato batika miyibi nyonso bayibaki na 18 ans batika koyiba to kosenga losambo te to commence à hypocrisie parce que bozo koloba eloko hypocrisie ezali hypocrisie mais tango bozo yiba bozo sambela te po botika koyiba tango bozo ko boma mboka bozo sambela te tango boyena ba Rwandais ba infiltrer armée ba infiltrer administration bozo sambela te po to na zonga. Merci beaucoup mon boko ya masolo ya tobolo ba lelo bo tala biso na mikili ya poto zo télécommande banga bombango tchaso na sakiti a vérité bimaka le Congo nous appartient toi kana mboka obe moko biso to kiba nzamba ki zo batasa la biso ba congolais nzamba ki zo batapa so mboka monene atali tozaka mitima malamu mais regardez notre bonne foi Kagame tient un petit monsieur na bagarre de Félix Obete ozayuma dans ce pays la minute où on est en guerre et communication awa na sepeli makaso kwa gouvernement ko Congo démocratique azui mokano alobi ete sengeli contrat nyonso na Rwanda buo pia dossier Sokimo abuo pia ba minere na biso ba raffiner sur na Rwanda te bandeko na nga Goma esengeli na bino bozala mayele bo comprendre que to ça ici na raffinerie na biso Rwanda zaka na biloko mibale o ala kisa na ba chancellerie ala saka ko génocide o nga na amukie to kobeta solo agression to kobeta suma na loi électorale de Congo Mambote. Donc on a l'isolo ya
Il y a gouvernement zui mokano. Alors sengeli na biso tokata lisolo contrat ba frontière tokangi. Et ça quand même c'est un communicateur nouvelle là parti cher Adolphe Mozutu Fumba. Ça les sengoté et ali passer. Pambate gestion, il y a insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Gouvernement Nabiso a causé yango avec beaucoup d'irresponsabilité. Fruit o e botaki signature ya bakor ya nini coopération ezaki kitoko. Tango coopération ezaki kitoko netindi mwana mboka Chilombo akenda ko signer ba accords commerciaux. Alors, dans lieu place ya kamata a annulé ba accord, mais akata coopération. Yo tiki coopération kati ba accord et la kisini. Donc, azo cerner ma question au malamute. Et même tout à l'heure annulé ba accord, est-ce que ba rendra ba accord wana public? Ce qui ba accord ango ezale ki ba accord boni. Substant to contenu ya ba accord wana ya la Guinée. Non, na Assemblée nationale ba yebi tenir ya ba accord wana te. Bakor wana na journal officiel na biso eza même pas couché. Donc ezaki bakor entre individus. Ya motang na koloba boye na komo mona André régime yo bali dangereux pour la patrie na biso. Comment vous signez des accords au nom de la population congolaise et encore que ce sont des accords commerciaux? Biso to éviter. Tener ya bakor wana nyonso telelo ebanité. Moto ebi yango kaka Kagame na yemo mwana mboka. Est-ce qu'on dit que en 2008 la image alima kama wachela biso Vital Kamerhe ba bien na chaîne je crois ivoirienne. Abi Kabila signé des contrats avec le Rwanda en 2008. Mais c'est toujours la chaîne yamona boyebi sabino Kabila signé ba contrat mais ba contrat ngo ezaki ya nini? Yango monaki et akosala même que de part ya Kamerhe na Assemblée nationale. Voilà. Ozomona. Alors les yo zali mokonzi ya mboka ozo ko engager mboka ba minereza ya mwana mboka Chilombo te. Quitte à Madeleine na biso za yeti et ali ya ba kongomani nyonso. Comment yefa kenda ko signer ba accord na molili o biso to éviter. Alors que za mboka na biso. Alors donc ba accord ya signaki eza individuel entre ye na Kagame ndeko na ye. Et moi tu vois population ta biso to mais quand même concerné moi le monde il y a eu des accords. Et signamaki entre ndeko Félix Antoine Chilombo chef de l'état na ndeko Kagame abi toyebi kati ya accord te ba monika ndeko abi akati contrat na gouvernement bazui décision bakata contrat mais matali accord na bi ko relever pour na bi Kamerhe les images sont là Vital Kamerhe je crois verdict neza jeudi pour ba s'occuper ba quitter bon coup de chapeau en 2008 Kamerhe abi quand Joseph Kabila Kabanga a signé des contrats avec le Rwanda. Mais pourquoi pas contrat Kabila Batamika ba contrat Chilomba a signé et puis a kati contrat de quoi relever. Merci Ndeko Nyembo Nalandi Ndeko Nango majoritairement Maramio Saouti Koloba, mais nous pensons que ces problèmes Yabakor ça n'a pas commencé avec Félix. C'est un problème qui a commencé depuis la nuit des temps. Vous vous souviendrez que Mouzé Akoti na Mboka asalaki bakor na Uganda, Rwanda, Burundi, batonyo soyo basutenaki ye pour ya na bango awa et notamment boyebi il y a quelques articles ya bakor à l'Emera où ils allaient coucher na ba réseaux sociaux oyo et la kisi bo pasi ya congolais sika et bandaki et comment ces gens-là ba yeti ba banda ko agresser biso lelo. Alors revenons na problème ya bakor oyo l'excellence Félix Chilombo a signé na Kagame, il a bien dit c'était des accords commerciaux. Et dans la zone, il y a libre-échange. C'est-à-dire, je ne vois pas où il faut qu'on tombe dans article par article. Nous avons fait 18 ans avec Kabila. Personne n'a pensé que pour construire une usine, il y a une raffinerie, il aurait fallu qu'on débourse 5 millions de dollars. Non. Moutoumou a pensé qu'il a voté. Et tous ces gens-là sont allés dans la même lignée. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est allé au-delà de l'information, il y a des usines qui sont en train d'être construites pour la raffinerie et traitement. Mais est-ce qu'on est qualifié avocat? Non, attendez un peu. Je suis en train de venir. Na raffinerie, il y a hors traitement, on a côté yango la forme ya balengo nyonso nakati ya RDC notamment na province net ya Ituri sika ba hors ezalaka sika ba sala ba extraction nango, n'est-ce pas? Alors c'était un faux problème parce que ceux qui ont précédé n'ont pas pu ou ils n'ont même pas eu cette idée là de faire
ces usines avec 5 millions de dollars. C'est-à-dire quoi? À ce stade, nous ne pouvons pas continuer. Mais vous soutenez quand même la décision du gouvernement que le Congo démocratique a aujourd'hui contre tout contrôle dans le je pense que tant que nous avons voisin, la meilleure des choses, c'est de continuer, il faut que nos relations aux yonaye. Hein? Donc, voisin, notamment, il y a quartier, il y a place où nous sommes pour boya Rolande la Makamala, boya Banini, et Zali Nakati. Merci beaucoup. Claude Moïse, population à la biso, mais vous cernez moi question, on a dengue l'ongobani. Moi, tous mes alliés, Kabila fait 18 ans dans ce pays. Mais Kabila a oublié peut-être au Tonga, moi, il y a une raffinerie, il y a écoutez, 5 millions pour bande de à bateau, toi, Goma, Bazo, Misala, Moutuna, Liboso, Moutuna, Mibale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement, il y a 8 Mokano, il y a Sengeli, tout contrat avec le Rwanda, mais en faisant allusion, il y a une entreprise au Sakima, après ça, on a Rwanda pour la raffinerie. Est-ce que Zaka Kamabe Molichou? Mboke Kufa, mais l'oko ya Koiba, Ezanan. Mboke Kufa, mais l'oko ya Koiba, Ezali. Il faut d'abord que les Congolais to respecter bango mingi bazolanda biso émission na yo vraiment très très suivi tolobana ba yeba été on n'a pas annulé les contrats comme bataille de presse on n'a pas annulé bokati ko kata contrat na bakati te ils ont suspendu la suspension na annulation suspension na annulation et ça quelque des choses différentes. Il faut que les Congolais suspendent. Donc, vous parlez de 5 millions de dollars. Oh, Rwanda va construire une usine à Bango. Mais vous avez dilapidé 420 millions. Millions, pas 5 millions. 420. Donc, 1 million, 200 millions, 300 millions, 420 millions. Dans 100 jours. Procès dans le Sila, tiré de 3 ans. État de droit, il est pressé en gros. Non. Non, Mboke Kufa, il est pressé. C'est la malédiction pour ce pays. Il y a 18 ans, il y a 18 ans. Mais, Ngobilawa, avant meeting, il y a ça de martyrs. 500 000 bunga na nani awat. Nan. Tout le monde ni GFT, tout le monde ni parquet, tout le monde ni gouvernement. Bah, conseil de ministre belé, qui m'a montré salama avec. Contenu à compte rendu vide. Donc, mais là, il dépêche la malédiction pour ce pays. Je le répète toujours. Quand nous, on a décrié tous ces contrats signés, tu sais que Kagame n'est pas sincère. Chef de l'État et diplomatie agissante. Diplomatie agissante, il y a un autre comme ça. Sauf que la population qui vous n'a circulé, vous sentez vraiment qu'il y a une disparité entre Est et Ouest. Mais comment couper les relations diplomatiques dans Rwanda? Est-ce que nous sommes incapables de nous construire des usines? Il y a ce sont les accords commerciaux. Moi, je suis du Maniema. Je connais bien Sakima, je connais ni Kalima. Je connais bien l'Est. Or, on a vu c'est Maniema. Or, nous, c'est ici que pas Babandé. Vous signez un contrat. Tolo bate kaka. Tobanga bino. Pose au yaï de peste. Tokobanga bino. Mboko ezali ya biso surtout. Ezali ya IDPS, ezali ya PPRD, ezali ya Lamuka, ezali ba Kongomani nyonso. Na société, biso nous avons le droit à mboko yo. C'est parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, l'homme vous avez au pouvoir. Merci. Non, je termine par là. Je termine par là. Ndekonangai, irresponsabilité à gestion à crise à Est Oyo. Ils ont la carte de conseil de mise au salle. Imaginez-vous, Ndeko Rodrigue, vous tenir réunion extraordinaire. Il y a conseil supérieur à défense. C'est le chef de l'État qui a présidé. Alors, il a fait ces injonctions au gouvernement. Va suspendre, va suspendre, va contrat nous signé avec les Rwandais. Mais c'est en même temps, il y a le chef de l'État au président du conseil des ministres, qui est la réunion du gouvernement, disons. C'est le conseil des ministres, la réunion du gouvernement. Donc, il y a un peu au PC injonction, il y a un président côté, non, merci. Qui m'a montré ça la main? Il y a un autre 2023, il est il faut attendre. Donc, médiocrité, irresponsabilité. Merci. Mboke Kufa, mais l'autre a pris besoin. Pati Malanga, Babi, suspendre Kaka, banilete. S'il te plaît, Moutuna Mibale. Ali, où va les choses? Est-ce qu'il faudra tous doivent mécaniciens de Gaddafi, nous babi essayer tout ça la guerre na Rwanda, to chamira et permettre biso, to kabona libela na bango. Malbomboka. Merci Mamboka Rodriguez. Nako yebisa ndeko molisho soki ayi na plateau ya etendoike atika kusala
qui populisme parce que bazata na leçon à couper ça va Congomani na mboka ote pendant plus de 25 ans on va gérer mboka oyo. Il dépend dans la leçon. Na pouvoir na bango. Il dépend dans la leçon. S'il te plaît. perdu. Molisho, s'il te plaît. Molisho na mama lisayo lelo. Il faut pas quand même sonya koleka na etando ike. Soki ezalaki biso mais to fai na banda to landa politique à mon mboka Félix Antoine Tshisekedi o ezali pédagogie pour comprendre à mon pratique. Mais tu besoin de courage. Il y a koleka na etando ike bosi la soni. Yo koloba ke non to dilapider plus de 420 millions de dollars na programme à 100 jours. Mais moi na mboka Molisho zaki na mboka oyo. Soki oza peut-être nationalité de Butezi le bas na minute toyeba. Mais ce qu'on a fait congolais, au Congo le belo kozo le baté parce que au monaki procès à 100 jours ndenge le kaki. Oh le bino na régime na bino plus de 20 ans. Botika la te ko kanga ba miyibite ya. On va ko détourner mbongo ya mboka oyo. Na ko ebisa onde ko Molisho. S'il te plaît. Ba sali pe boloko. Peut prendre ma disposition. Il y a qu'à remettre ma mbongo, il y a qu'à remettre ma biloko. Je te dis franchement, c'est qui est vrai. Hollanda qui prochain de l'heure en live. Il y a mis baleine de Congo biloko baké. Ceux qui a ça qui activité n'a détourné, ceux qui m'ont remettre. Mais non, mon licho, aux moins informés. Au moni député provincial, il y a IDPS. Ndenge aibaki na kosala, moso na niveau à parler, il y a assemblée pour répondre au senga qui non. Ba interpeller ministre à finance et provincial. Baya ko justifier mon solo oyo ba constater que ba yibi yango biso na régime otobo maka miyibité bino ne bato batela miyibi bino bato mba miyibi pendant plus de 25 ans et ça biso tete dans le modèle la binoté na koloba boye mwana mboka Rodrigue ndeko muzitu a modèle qui na mboko ya kopesa biso exemple il a travaillé avec Kabila pendant plus de autant d'années depuis 2009 2012 avec le premier ministre et chef du gouvernement Mbokao. Mais après six propositions. Na koyebisa yo akoyo kopesa biso proposition parce que muzitu ayebisa ki biso na régime ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ke akosala maso ba mettre sécurité na mboka oyo pour que ba investisseurs ba yati. Soki lelo oyo bitumba za ko ndongona na est parmi la bidongola miso muzitu ana kati parce que il avait participé à Kolobakeno. Je soutiens les sécurités dans ce pays. Il y a Zobeta Maboko. Toi, tu as aussi la hypocrisie. Merci beaucoup. Ndeko Monisho nga wa biso lisu le foye ba yango ke sozo likana ndeka na itandoike. Zalaka ba réserve parce que to yebi provenance ya bitumba oyo. Mona mboka Félix Antoine Tshisekedi aza fixé na bitumba oyo te lelo. Akuti yango to yebi so ba bitumba oyo. To kotala ba komo mo seki ndeko rodika ko. Nani asema contrat? Tanga ba komo ba s'il te plaît. Nani apesi or na ngai. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Rodrigue, si ka lo ka ndambia contrat ba wana. Comprendre vérité. S'il te plaît. Comprendre vérité. Il y a responsabilité. Et c'est là qu'il y a cadre de diplomatie. Tout ça là. Accord. Quelle diplomatie? Bilatéral na Rwanda. Économique. Mais vous ne comprenez pas. Quelle diplomatie? Diplomatie en goyo. Mon dernier va compter à vos sambulo bino bosnia mboka. Mboka na ngai. Rwanda porte ba Congolais. Kita mboka na ngai ke ba Rwanda. Ne diplomatie en ngwana. Kita mboka. Ndongoma, s'il te plaît. Vos sambulo bosali pendant plus de 20 ans. C'est le modèle. Pati malanga s'il te plaît, bande bota sur l'équipe sur la. Comment va aussi lui va conséquence sur le hôtel na ngo. Kita mboka na ngai. Eke ba Rwanda. S'il te plaît. Merci. On est venu ici pour donner notre contribution, notre apport dans le patrimoine du Congo. On est venu ici pas pour tout ça, la discussion. On est venu donner des propositions. C'est ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi ça l'analyse de Congo. Allez, on va les choses. On a soulevé plusieurs points dans le débat parce que c'est chaud apparemment. Est-ce qu'il faudra asphyxier l'opérateur économique quand on a les solos et puis tout ça les guerres et puis tout ça les murs. Regarde tout ce qui se passe. Mobilisation, mobilité, détermination. Il y a des gens qui sont à Goma. Et où ça la mission de Bisso Bakino? Apparemment, Bisso Bakino, tout ce qu'il Ndekonangai Rodriguez, merci pour la parole. Nako répondre na moninga nangai auti koloba wa mozito alobaka boye. Botika motona na kufite ali na bomoi. Maloba na ye ezali boye. Lokola mwana mboka Chilombo azui bokonzi na nzela ya hold up électoral. Ba investisseur bakotika la koya te na Congo pamba te, illégitimité ezali, instabilité ezali, climat des affaires yali malamu te. Na yango moyen investisseur aya na mbongo na ye atia esika instabilité yali akoya te. Pamba te mbongo elingaka makelele ya babote te.
oyo yo lobi ne tando ezali lokuta ndeko nanga na kobimisa ba révélation mususu ana kosenga batu nyonso soko za na attention biloko papa bete biloko M23 to banda ko bengango les ex-combattants ya M23 bazaki cantonné wapi na Rwanda mwana mboka Chilombo azwi bokonzi na février atinda Vital Kamerhe na Fortuna Biselele bakende komona Kagame basolola na ba apaiser ye pamba te Kagame à son temps azalaki président ya Union africaine eza histoire lokola Kagame aboyaki publication lobaki bozela bo publier na noté bango ba publiaki et ko sala ke moi mboka Chilombo akoti na bokonzi atindi na février 2019 juillet na mois de mai yé moko akei kokutana Kagame bu a rassuré Kagame coopération militaire coopération commerciale bref coopération ya malamu entre RDC na pour mettre le Rwanda à l'aise. Pour mettre le Rwanda à l'aise. Alakie makambo kiliki. Alongwe kaka na mois de mai 2019. Akei komona Magufuli. Le président Magufuli a rassuré le président Magufuli. Et que le président Magufuli a soutenu lui. Mais le président Magufuli a dit comme c'était un vieux sage. Ayoka qui a fait sa réponse. Toujours na mois de mai. Alongwe ake komona Museveni. A proposé même biloko a pesa que pas Kagame même l'isolo qui n'a pas Museveni. C'est de là où tout est parti. S'il te plaît Mauricio, tu sais comment juillet, le 11 juillet, le 12 juillet 2019 à côté de la délégation à Kigali bakei Kigali po basolola na o etalini rapatriement ya ba M23 ya moi za histoire to bomba te nazo pesa na ba date 12 juillet 2019 et à l'issue ya masolo wana bayaki ko sa nini nanzela un mécanisme de suivi d'accord cadre de l'Addis Abeba mwana mboka Claude Ibaranki azali Kolomba akokoma mokanda a s'adresser na auditeur général ya FRDC pona nini ba retirer lettre wana eza intitulé objet retrait de mandat d'arrêt contre les ex-combattants M23 cantonnés na Rwanda. Et c'est l'histoire. Ni on se comme nango lelo régime na nzela mona mboka Chilombo mutake kotumbola 2023 ba kozala te. Alors na plateau ce qui tozoya eza plateau à vérité. Merci beaucoup. Oyebi les recueillis nasuka wana Delphin Kaimbi paix à son âme. Delphin Kaimbi a s'opposé na feuille de route wana. Il y a moyen que Delphin Kaimbi était démis de ses fonctions. On est en vérité, pas que ça va de façon mystérieuse. Donc, le régime est dangereux pour la patrie. Merci beaucoup. Herman, ma population est à la bicho. Ok, mais on peut faire une révélation. Il faudra asphyxier l'opérateur économique en Rwanda, hors par la bicho, on a traçabilité. On a un gouvernement démocratique. Il y a la deuxième, c'est agression au Rwanda. Quelles sont la vraie donne, la mobilisation, détermination? C'est que nous avons un mandouki, c'est que nous avons un hélicoptère. Comment on a notre décision? Mais oui, les Rodrigo, Naoki Awana est en donné Oyo, Baza Kotuna, Félix, na gouvernement n'a publié, Bakoro Zagi signé na Kagame. Et lesquels accords bango moko bato baloba qui va bien ngamo zaki bakoro commerciaux na qui bakoro militaire. Mais ça m'étonne que ceux qui vous allez en bonne relation na ba voisin na yo bozalana bitumbezalité qui mezalité bozana ko signer bakoro bilatéral ou les allez peut-être commercial ou sécuritaire dans ba dimension nyoso. Ça m'étonne. Et même biso wapi je t'ai laissé parler. Toi tu es malade toi. Si tu es malade voleur. Merci.
Oui, tu peux faire ça.